et puis na bato ozalio babaki lo likambo moko eza possible bimiseki o likambo moko ezopesa pasi na santé na vie na makambo réel bwakama na maboko ya nzambe akorendre yango possible eloko bato na mokili bazomona yango possible impossible epai na nzambe existaka te loba amelo ya monene wana bandelo ezo amelo ya monene wana beta mololo wana ya solo. Alléluia. Bien. Prenant alors la parole. La tasse est quoi malade. Pierre les razima loboy. Et nico laksani. Même yemo kakomi et donné puis aboniti na bolanda Yesu. Ke. Si ko pas le bané si ko. Et bon pour la biso. Ke. Si quoi il faut y ici. Bon biso pour tiki. Nios lengo lobi. Pierre ça qui va filer. Et belé. A peta mo mangondo. Nous sommes tirés au bas de la carte na bango. Abo akisa. Si ko ayet. Ayet ko tourner un rapport makambo Yesu alobi. Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie. Akozwa au centuple et akozwa mokonzi na likolo. Les deux sont comme pauvres. Les deux sont doivent abandonner nyonso. Interprétation que nous d'abord les voyons. Tout ça la pauvreté. Tout ça la pauvreté. Il y a la bénédiction. Et pas il y a la Christ. Oh, il y a beaucoup Christ. Comme maître. Oh, il y a notre zolanda. Affixa. Nous avons le camote. Nous avons le dimamo. Nous avons l'IAOT. Nous avons le Pessamonzela. Nous avons le Melayote. Le bagnol est pesa rosela. Bananaza, ce qui y en a ngai, tout tignos. Pourquoi la véritable recrutement? Tout ça d'abord va riche à la Samadelawa. Zamba ko pesa biso. Zamba ko pamo la biso. Bibi a réservé place. Na kinyalo le kota na kudiajiti. Na forcément te. Alléluia. Mais na misala lokola disciple. Na ko tumba batute na ba moto. Na ko recruter bato, na ko respecter mandat na yo, ya kozwa batu, kuya na bango, na kati. Moye, bato wa koye pa ina nzambe. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université kimbangiste
avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Likolo kiteba na mike tolo mwana koleka leka mutu na mutu afanda obeta masoli ba moninga te tikala kimia tikala nzambe tango alobela yo mokristo solo tongole litani apambola nzambe mutu nyonso na sena mabele oyo azo reconnaître kende ana mokonzi tongole litani pambola nzambe bana naza tolongwa na momesano ya kolamuka na tongo okiti makolo na mbeto obimi balobaka nini lere tongo etani na pamboli nzambe obateli ngai butu mobima na bavizio na biso tokomona biloko mosusu mais sirbika tokomona deka wika tokomona kote na pamboli nzambe obatelinga na butu mobimba opesi ngai tongo na lelo lokola likabo action nosali proprement efongoli lo bénédiction na journée oyo ozobanda kozamba lingaka topambola ye nzambe abakisaka talent epai na baoyo bacultive yango lere acultive yango azwi bénéfice nde nzambe asalaka augmentation babi bakopesa na oyo aza nango mpe bakobotola epai na oyo aza négligent bato bazalaki na batala babotolaki oyo abombaki yango na se na mabele mpe bapesaki yango oyo bazwaki mwa bénéfice bénéfice na biso eza kan lere toservir nzambe lere tosepelisi nzambe tongo lere etani na pamboli nzambe natie litambe na nga na mabele na bimi imer na nga eza nécessaire mwana na nzambe alamukaka imer ekangama te donne na longwe na mbeto nalamuki na baintention ya mabe non lire nalamuki nepi la bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin donc ngai na badosela bolamu wana na tongo nyonso tongo etani naza toujours nelikia oyo nazwaki lobi te nakozwa yango lelo ndenge wana baancetre na biso babikaki oyo lelo baza ba exemple na biso na kondima bazalaki na biloko ebele esalaki bango pasi bazwaki yango na mbala moko te foi na yo espérance na yo espoir na yo wana ouverture ya monene na monde spirituel. Deuxième étape, l'irga na bimi fona bende musala na sambeliza na kabi mukolo na lelo na maboko na yo soki naza na musala te na koyebisa nzambe kide papa na ngai pesanga musala olobaki biso bana libaki tokolia na bituki na biso lelo na koexplike okende basi batikali na maternité te basi na kolandela biblia batikala kaka na maternité te. Prophète chapitre 31 tokomona mwasi wana mayele oyo biblia ezosala baeloge na ye ndenge nasala ndenge nabongisaka tomonaki basali na nzambe ya basi bazalaki bamarchande oyo bandeki kosala commerce trafic
tout le monde qui va maman besoin qui Christ en charge. C'est que parce que les locaux va venir pour ça. Donc on est des gens qui viennent à Moussala Nanga. Mais avant de venir à Sameliza, ce que nous avons Moussala na Tongo ya mona maboko nzambe. Ce que ça nous fait, na quoi ils s'en savent, ba difficulté na zuta na na Moussala avant de venir à Moussala. Na kena nga Moussala. Na kondimananga nyoso na pokwa le na zoya na kobondela nzambe na bamboli po batelinga mokolo mobimba kobimba na dongo kokende mosala kozonga na ndako kolala mpe kolamuka eza grâce okoyeba ngo kaka soki lie wana ekomi pertibe po ekomaka pertibe okompele na moma moko ozwaka pongi te soki ozwi pongi olamuki na dongo mosala ebebi soki mosala eza ya kobonga olamuki na dongo multitude na baproblème obimi ozongi malamu te bato nyonso babima bazongaka te leli ozobima ozozonga malgré tout kopo okei oesue nango mais unité de production zoto oyo oza nango makasi oza nango yango liso ekobima lobi nabukani maboko te nabukani makolo te nazwi shoke te po ekosala kende lonta nabima te donc soki nabimaki nazwaki te leli nazongi na ndako napamboli nzambe kosengaka nzambe biloko lokola ozosala maseki te senga nzambe loko lokola moto akozwa yango olopesanga oyo salanga grâce na oyo likambo ezotambola te biloko nyonso elengeli biso na makasi tokozonga nango epai na bato bazokamba biso nzambe apesaka bango pouvoir oyo eza likolo a rapport na biso nzambe ayokelaka bango mbala moko kolandela losambo na biso nde babengaka bapapa na molimo nde oyokaka aza papa na nga molimo ezaka aza te moto nyonso aza pasteur na yo aza na tala surtout bino bato kozwa ngolu ya kosambela na ndako ya nzambe oyo eza na origine révolte te eza na origine moko lokoso ya bongo te eza na origine moko prétention to de makanisi mais eza na origine moko céleste bato nyonso nzambe asélectionna mpona kotambusa mosala na ye asalaka bango bagrâce na makambo ebele ya vie le nawuti mosala nazongi na ndako nazala mama nazala papa na kotransmettre bato foi eza elemwa mabe leli okomi na ndako na yo ofandaka ozala mama bato nyonso bakomi mal à l'aise mosusu alobaki nanga papa ye elobaki to vivre na berreur na biso nde eloko nazolinga à chaque fois yoka eloko oyo mosali azoloba auteur ya livre azoloba ozala makoki ya kointerprete pensée ne kaka te profond po pensée ya pensée ya auteur ya livre ezalaka autre par rapport à bapensée na biso ndeko soko oyebi kovivre na berreur te okoboma bato okobengana bato okosala bato mabe na kati ya ndako mwasi na yo mobali na yo bana na yo makambo mosusu ozomona yango eza ya malamu te ekobongwanaka avec le temps okita omata okovivre nango c'est ça la vérité soki olingo vivre nango te okobimisa bitumba okozala mama mabe okozala papa mabe okoki kopendre meme libala na yo okoki kopendre mobali no okoki kopendre mwasi na yo okoki koloka bana obimi mpindo bongisi eloko moko oyeba bebisa yango obimi mpindo bongisi eloko moko ekokuta eloko moko basala ngo ndenge olingelaka te yango nde kozala chauffement na yo te mikolo na mikolo balebelele bana basali eloko moko mabe natali bango na miso natangeli bango basali yango solobi natangeli bango basali yango mokolo ya misato soki naza na possibilité basala lokola na moni yango te na osala yango lokola na moni yango te nakoti boni boza bien ça va boni likambo oyo vraiment tekeke na beti bango eloko moko baaseki na lekai na ndako eza lokola bilei eza lokola construction eza lokola filme ozotiela bango mokolo kozongela so eloko olobeti yango omoni yango esali mwa bapa epusani soki ozoloba mikolo nyonso okoluka bato soki ozoloba
ba mikolo nyonso te kozala na pokwa mosusu olieti pokandeli soki ozoloka mikolo nyonso etupa mpo ozoloba ekozala na ntongo moko bibi lelo olia te tikili bango mbongo tokei mini péché même l'église oza mokambi ozolanda biso na mosika yoka mosakoli azoloba mpo tokóma na eta mpo tozali tomeli ngenge na biloko ebele tozosuporte biloko ebele mais okomona au fur et à mesure tozopusana amélioration so ya malembe bana na nzambe bakolaka mikolo nyonso mosali na nzambe kosimba fimbu te mosali na nzambe bato bakozwa makasi na lolemo na yo kodenigre bato te ndenge bino bofandi bokosali eloko nini bino non ndenge naza boye ngai ndenge naza boye bino kutu ndongo nazomona makasi na bino te non ndenge boza wana na masanga na bino badirige ya bakorani bakambi ya masanga nyonso eza na maloba kosuki okoloba ngo te nga kaka moto nakoloba ngo Alléluia. Nakobenga mwana moko esapena mwana zoba aocomprendre nga autrement par rapport à yo eza na biloko mosusu okoloba ngo te tikilango mosali na nzambe ye aloba ngo ekobima plus mieux liloba nyonso tolobaka etongaka te loba ameno ya malamu nakoti na ndako nasepeli mpo na mobali na nga me natonga betsenga libako nasepelisi mwasi na nga me natonga betsenga libako nasekisi bana na nga me natongo babetsenga libako yango nalobaki vivre na l'erreur apprentissage yekolisi mpo na kolongwa bandako ndenge tomonaka bana nyonso batelemaka yo koyambaka boni lelo baleko yemola kotambola mweselili lupango neza te akobuka na minu akozoka akoviva mbuti obligatoire okitombata po akozwa possibilité kotambola lelo yo kosukola okomesana na bashite na ye avec le temps okomona ye abandosala nini makole bandokoma makasi abandokima mpe mbango azokoya te estce eza na mwana na nzambe moko azali awa kozamba pambola ye resata vile ntongo etali yango wana parcours à vie mpona kovivre na kati ya mabota na biso na lisanga na korali na baninga toteya bato tokonseye bango na maleme na bolingo nde makambo ya nzambe yango wana alleluya lelo tokolobela recrutement spirituel autour appel de Dieu spirituel eza mibale spirituel eza lié na oyo eza basé na spiritualité na molimo mokayisinga papa yo makambo nyonso kaka spiritualité oui nalingi yo kozala bongo mpona nini libanda ya spiritualité towana eloko malonga te alleluya po molimo nde eprécisaka eloko alors na recrutement spirituel toza na tendance ya bakristo mibale na se na mabele awa tokokende na se makasi mais soki olingi ocomprendre oza recruté mpai na nzambe obi oza recruté mpai na satana okoyeba yango na lolenge lwa kofanda estce okonektaka bato vi estce omemaka bato mpenza epai na yesu bato bamemange epai na yesu bana na nzambe okofungola bibilia nayoka mposa kosambela me exclure nga na communauté moto exclure ngai associé amelaka makila bato aliaka misuni ya bato na molila voyageaka na kindoki pasi moko na motema donc nakoka te na ere wana bapesinga manda mpo nazongela misala ya nzambe na niveau moko nga nazosala esengeli na bala les bons bergers biso awa ekozalaka bongo ata mokolo moko te sauf que na baqualité ya responsabilité mosusu alleluya opesa yango te
Et tu peux dire que tu papa. Tu peux dire que tu la morale. Tu peux dire que tu as la porte. Tu peux dire que tu es intercédaka. Ça va l'intercession. Peut-être qu'on limite dans moké. Bananaza. Na bandaki kolala te lelo nazo dévoiler yo poto kota na motu ya maté. Souci na kokate na yaka l'église na zoga motema pasi. Donc lelo nde na comprenaka na sala penza appelé pour ba appeler kaka ba souffraka beli ya Nzambe. Beli ya Nzambe ni ba souffraka les razo servir Nzambe comme les fouti. Dans le monde des ténèbres, bateau va faire une expression spirituelle. Natala na posa Nzambe, bakoko fungola singa sapato na bate. Pour l'église, na recrutement spirituel aux alliés, soit biloko lokolo ba bagage, et ça na bato musuba ina kata nda kwa Nzambe. Ana makokite ya kwa fermir kera moto. Ye apanzaka. Soka kupimino mi bale mofandiwa akototo la bi maloba na yi itokati mima ina ndako na bilo mime mofandi ensemble soko yoki langage na yi alléluia soit des alolé soit des vraiment yé ilo musute zoka na recrutement spirituel to komona lelo batuni balé bana na Nzambe oyo baza déjà recruté bazali et pas ya Satana. Lelo na recrutement ya ténèbres si totala ki yango déjà tokotanga ba verset mibale ba chapitre mibale 2 versets 3 versets 3 versets. Donc Apocalypse 13 puis Apocalypse 12. Apocalypse 16, l'Apocalypse 12 c'est un combat qui a béni mon matin. Mais l'Apocalypse 13, tout le monde a dit recrutement il y a Satana. Et puis le monde va s'arrêter quelque. Et puis le monde va jouer qui marque de la bête. Il faut jouer marque de la bête pour ça déjà recruter. Nanga kwa Satana. Objectif les amis. Objectif les amis. Pour ça la volonté à papa na yo. Bisika nyoso yo fandi. Bana Nzambe tala ko sai nanda. Tala ngai mala. Mbalebele na lingi tozala esclave ya Bible te. Ya l'écriture te. Mbalebele tozala esclave ya compréhension yeloko ebalingo sala osali yako. Ndenge nazote yo boy. Ndenge nazoloba boy. Okoloba papa bando bandaki ko tuna notaki Bible te. Mais les nalobi na yo kende ozala recruter pas ya Satana te, ça te va déjà. Ça te suffit. Lomona ki tirwana. Pour yo comprendre que nous ozala recruter pas ya Satana te, faut bataki le verset biblique moko boy. C'est faux. Ndeko mona osutanga ba verset biblique mikolo na mikolo pas les to ko ba verset biblique. Et le ko ni ba baso sale. Isati. Mabele, au téléphone, Christ va déjà affermi longtemps. Bayaka nda bazabe bayeko na makabaza. Dala bafai na bango. Biloko bango bayebi na bitu na bango batiaka wana misala te pona ni. Po yango ekondaka te. Eloko ekondaka motema ya kosunite. Alléluia. Mais motema molimo. Soko kena motema molimo. Kune pa Nzambe alobi na kopesa bino mitema ya misuni po na yeba soki bokotosanga bi bokotosanga te. Donc yo kaka makambo na solo ba c'est très nécessaire. Objectif à mutu ya za répéter à détruire. À cause de la chorale la Bible. À cause de l'intercession. À cause de l'évangélisme, à cause de la paix pasteur, à cause de la disciple. Les Satan a recruté yo. Biloko na solo c'est très facile. Quelle est la compréhension ici? Motema olinga Mozambe ici. Et surtout l'église, on va nous remarquer mona yo moko, on va nous ozala na défi. Mais ce qui va continuer
la réalité à vie d'ailleurs, on a nos sources. Donc, parmi les signes, wana, les rosomonamo, le colamona nanda, sala makasi. Pendant le qui en fait, basala moko na bisoté. En fait, babongisa moko na satana. Biso to kokota le to sali mutu makasi. To boyi ko chama kamona nzambe na misala, te to komi répéter to koti. Lelo na memilo sagomala. Wala recrutement satanique pour tout tanya ngoti. To peso ba verso tanganada. Lelo na mina lo de la recrutement spirituel. Quelques ordres, oye moko Christo, a pesibiso. Pibiso to sa recruté, ni me segel la biso to sa. Mikoro na mikoro. Recrutement esa pona mo Christo, Dios. Awa to ko sondakisa ba disciple. Alléluia. Mais disciples ça moudonioso. Oyo animé Yesu masi lokola mokonzi pe obéissance. Amen. Comment la cahier de Jean Matthieu chapitre 4 verset 17 à 21. La semaine en haut, nous avons Luc 9 54 à 32. Donc vous avez 14 à 62. Et donc vous avez 14, 25 à 27. Vous avez l'Apocalypse 12. Oye salobaki boyinga yaka pona kopanza kokata kingo koboma pe kobebisa. Limona na moto ayeki pona kopesa bomoi. Recrutement spirituel, bisololi tous à recruter. Alors je vous ferai les pécheurs d'or. Ils ont représenté pour cette mission, il y a plus de bateaux tous à recruter. Combien de bateaux vers Christ? Bago allez combien de bateaux mbisi pour balia? Et ça n'a qu'à tirer la bago. Mais même on a battu c'est tirer Christ. Biso le kola basai nanza. Biso le kola bana nanza. On diminue ce basai le kola bakonsepe mobile ici. Yesu a bendi biso ta. Pour le battre pour moi dans évangéliste pour la pasteur. Moi dans Nzambe nyos a la capacité il y a comme m'aligner tout autour de l'environnement là et pas de sa famille et pas à sala na libota na ye lelo bidi lobi mobali na kobika lelo bidi lobi mwasi na kobika lelo bidi lobi bana no ba kobika ndenge na moni frère na biso moko awa frère de l'odaza frère asika lira ye ebisika papa na omela pena mwasi naka bon na kete ya mwasi yako ngate yipa bini péché d'or. Alléluia. Ne sont pas les gens qui ont awa bakukinga di babemaki bako. Bala na Nzambe. Et kwa ibosole Nzambe a bengi biso. Ala bi tola na ye. Et nous voilà sato zala na sima na ye. Suis-moi. Zala netinga. Sala netinga. Sala mutunanga. Alléluia. Zala na sima na ngana zala botu. Yo zala pardon. Yo zala mutu te. Batamu saka Yesu te. Donc bato balandi Yesu balobili baza l'objectif est itinérant. Baza l'objectif est ya kokomisa bato. Kobenda bato. Kuyela bawe pa ina Yesu. Biso lokola bato. Toza ba péché. Tobale kukanga bambisi. Ne babengi biso. Tondimi toza déjà recruté. Sikoyo objectif ezali tobenda pe bato. Vers biso. Alléluia. Petolanda ina banzela nyoso ya zotambusa biso. Alléluia. Pesa moninga mbote tuneni kono tamboli kotewa bikono kosala mosala Nzambe. Otamboli kotewa. Apari kotama viokolo kendeki pona mosala na yo. Mais na mosala Nzambe bino tamboli kote wapi? Ok wapi? Nanda kono. Osala ki déplacer pa moninga no possible sa motema na yo. Kale ngokomyo na ndako na ye. Ni kusimikuru na umonota antuka penza makabezo leka na kata famille na bino lodi makamnoka kinne kona zoloba mwana nanza soko zalia oyoke loko yi obebisa moninga motema oyebisa ye géramo pokomo ina biso idepanda na bino ko mingi pe toyoka mutu ko mona sana imera mara à partir de loko moko ayoki imene bebi a bebisi pe journée. Et c'est un peu de tout l'intérieur de Salagani.
Alléluia. Tozali, Otami Toké. Aussitôt, ils laissèrent le filet. Batiki va filer. Débalani. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque. Et leur père et les civils. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Déjà à peine le pour la moine dans ça. L'andangai, bateau n'y sur la salle c'est mawana, bandima pelle wana, basa recruté, salaire la biso, agrément la biso. Ils vont dépendre si on a pas acte pour bateau yakala comme va mettre. Ah Yesu a se présenter le pour la mettre. Ni tout le monde qui camalion, à cela qui mettre ya Paul. Tout le monde qui pisa. Asaki na baye kolina ye. Wame nakala asaki na estiti. Bekon tumone kili asaki na disciple. Tumone kilise asaki na disciple. Mais Satana alanda kabasali et pas bango basali bango appel. Comme on a Eli abeni Élisée. Élisa telemi abando sal abando landa. Promptement mukuru babenga kiye asali sa fête na ndako na bango eba ki fallait appeler ça lelo biso na sa intercesseur na sa protocolaire na sa évangéliste na ibi fallait appeler na ngaite na mona lokola meli babenga ngande fona yana tambusa Yesu le na bengi yo po atambusa yo apeso ba ordre Olanda oyalingi pona royaume na yo pona zie na yo na préparation spirituelle les saints nazo recruter pour to ki enfer. Talango na Apocalypse 7 totanga yango dernièrement. Satan a kosanza magolo misa bako kende pa ba roi de la terre bako séduire mokili na makambo ebele ya mabe pona ko préparer bitumba ya fin du monde. Bako bako sala nanga banani bako sala nanga ba Satana basa déjà recruté. Biso les ça va recruter biso a recruter biso pour tout incarner volonté na ye. Tout le monde qui lit a bénélisé asali bakamba kito ina suka nango asengi double portion nikumule kili Élisée azui et asi un faux serviteur azar recruté par ina Élie mais assez pas Satan il m'a dit tantôt d'une note akufa na lettre na ye voleur menteur jaloux mitra mabelo ko mususu yena simazosa lelo ko mususu eloko mettre atindi ete yawo yazo melo ça asa la parcelle d'autorité les baboni ba ya ni no mettre le dit ne batu papa ya ina sima ko pesa mi ba lisa douane bon asa la parcelle d'autorité après tout le dit que ni tala la mettre na sima ba pesi na fiso mettre ça on sait la ça évangéliste protocolaire na mosalo yi mikolo tozo préparer bénédiction à mabota tokotele baliboso ya nzambe mosali na nzambe asakola mpona mabota na biso tokosala yango régulièrement ele tozosala préparation kobanda mercredi kuya mpe dimanche wana mutu na mutu akomema sujet de prière na ye tokolobana nzambe asenir mabota na biso
abongisela mibali na biso, abongisela bana na biso, abongisela basi na biso. Tokobondela mpo na famille restreinte élargie. Mais soki na cette toiture na yo ozalaka na bato songolo baza déjà sous toiture na yo bazo représenter bato ya libota na yo. Oza recruté par Nzambe. Qu'est-ce que tu fais? Alemana kolamusa moto batinda ye abeta bashit mamale ramoni abude otete mettre kaka yimoka meki et bane la et la mokate. Pourquoi? Biloko nzamba solo kati nezalaki te. Mais sota la bino balebeli koza ko agir sans pouvoir. Pouvoir nzambe soko le ozo o lokola Simon de magicien ozo amote. Et surtout dans les bons bergers ozo amote. Okozala pena papier léger osali yoka osakoli. Oui makambo na solo bana yo. Ezana maloba mosusu ngaka mna kolobango. Ozana nguya. Pourquoi? Oyi lokola bosali na nzambe. Nzambe recruté yo. Sima na sima na ye, sima nzambe ya mwe solo bana yo. Nzambe kokita na likolo pa peso ordre te. Ko fabriquer bon de fité. Ozelo côté. Polula, les béni Moïse et puis 6 fois. Oyo mosa kotakola. Lula, les béni David et puis 6 fois. Oyo David a kotakola. Lula les béni Joseph et décidé ko bandana ba songe. Ndenge na bandeko, ndenge na papa, ba kofuka melaka ye, yende mwinda libota. Lula les béni Jacob et Aïr et Saoul et Songo il faut travers. Lula les béni Sarah et quoi qu'ici Léa et quoi qu'ici les autres. La mission nako. Et nous pouvons passer dans Nzambe. Pas dans Nzambe mais au Sambela. Parce qu'on comprendre la bonne noté. Donc viva kana kula biso mon côté. Donc viva kana kula ça. Donc viva kana l'église abali to vivre. Zamba mona na travers masali na yi. O bima kensi. Nzambe msibino bo ya bakabati. Utali bala ila jibio. Yo oipo séduire passer. Oyo séduire passer. Beaucoup de petits bureaux de l'école. Mais ma moninga na kopati. Tanto ayibaki. Et to la takaboité. Moi na nzambo moni awa esape na malamu te. Mbala simalilo koya. La tabala. Ende kona ngai. Atorina ninga malamu. Atorina ninga malamu. Zuli mwa liputa. Pesa ye. Puna yi. Puna. Pepli mbaya kaya nzambe. Mwana bisa kitoko. Bon, Yesu yemo koza. Kuni ina chabo ete, abendi batfaye pa ina yemo. Mais quelque part, soloba, moko tako yepa ina papa, soki ngai na dopiete. Mais quelque part, asomenda batu, abena comme ça biwa péché. Donc, qui signifie quoi? Ça va se contredire. Zambo yo nanga to dimela asalaka à travers bateau ye atengi. Est-ce que na koyo kama boko na biso pa ino fali? Etana no boko pe milolo. Na fongolo fois bénédiction. Bana na za. Dala ko sa inanga. Oyebi ozala na ngolu boko ba no sakanela ngo. Na mo na bino awawa. Ndenge ni bozo tambola na baji. Na mituka ezaza te. Alléluia. Na mona bino ndenge ko soba mapambo neti mwana na moko ayako na sanga yi livrer na ye neti ko ba ko etsa ko batu kuna sala ba ndenge mwana na moko salia awtalo bongo na likama. Alléluia. Etsa ke papa no ke ndala lupango na moko quelque part yo ko kana ko soba mapambo yo aseki ko kana ko soba mapambo poto mona na poto. Alléluia. Awoti poto awto tambola. Est-ce que nous avons le wana pédale kolo wana? Alléluia. Mwana na mapoto zalewa, mwana na mapoto telema na. Mwana na mapoto telema. On zaba papolo, mwana na mapoto. Okutana kina bangwa, zaba papolo fanda na. Siko yoko bananga bongo papa penta, papa kwa yo présenta ki baka e koma na 4 jalousie. Alléluia. Biso foto le baka makamba minetala
tosambela mpe na baeglise te ezalaka nango te miracle eza mpasi yango nazolinga na adrese yo yango nazolinga na adrese yo mosala kobima libanda te tikalo na nsima yesu landa itinéraire oyo bapesi biso landa mission oyo bapesi yo ya kosalaka salaka avec douceur kozongisa bato na porte leka kuna ye papa ye mpe ka badialogue mpo batie protocole yo mokotaka ye mpe badialogue na badialogue alimba badialogue te bana na nzala oyebi yo obetani baku na mopepe tala soki obeta na zelo mosapi mpe kofufuka me na mopepe okozwa shoke te loba ameno ya malamu wana sikali tala akufa na makwanza leka soki pa maître yoka ntina ye lige donc seke maître acomprendre bandakala moninga asungi double portion asengaka mopa ya nani mpo nga asalelaka bata mokili te nga nasalelaka nzambe langage wana ekomemo na enfer epesa langage ya baprétention ya bataloleli double portion asengaka mopa ya nani asengi mopa ya maître mpo alobi bosoki kozala possible kinde eringa na komatosala wana quelque part ngambaka soki nzambe akoakorde faveur siko disciple monaki maître abeti ye batepa bafepa naokenda alobi nzambe azala temo soki na tiko ata 1 centimetre mabe ekomelanga na otiko te bakuti na bana basakoli mosusu balobi eske yo oyebi kende maître nokozala le balobi otikobeta masolo wana nayebi mpo na nini asaki na connexion asalaki inspiré oyo mosali ozaki inspiration oyemba na mosuni osambelaka na mosuni molimo ya nzambe nzambe asondaka bakeli mpe bare lelo azomona eloko eza kati na yo rebelio eza kati na yo akole eloko wana te bana na nzambe akole yo te tala tofanda na zumbu na biso oyebi zumbu eya eloko moko lelo oyoka bino bakope bakoko na bino babotama mabele na biso leko eya mabele na biso eya ndako na biso loba ameno ya monene wana alleluya tofanda tobika bolamu na nzambe bongisa lataki biso na nsima différence ezali awa Jésus Christ a bibi lokola maître lokola Jean Baptiste maître lokola Gamaliel mais maître lokola Nzambe pourquoi ye moko azo recruter ye moko bazopesa condition à suivre alléluia yesu ye moko azo recruter ye moko bazopesa condition soko olandi condition wana te oatinya kolanda ye te mais na baekole wana okolongoloka na ndako na bino bekokomisa yo ndenge samuel bakende kokomise epai ya eli bakekomisa ye mwana na ngai oyo ye nasalaki promese epai ya nzambe mais oyo wana basala promese te aotakola na balabala amoni kaka tika otiki olandi domination nga na apeshe na nga biloko tokolia na poko natikaka mpo nalanda ye tika biloko wana nolando te alleluya ekomamelaki bango bana na nzambe biloko ekomamela biso ezangisaka biso mposa koboya alleluya donc biloko mpilobaka te nga nakoma tina nivo oyo okomango pourkoi po etangamela yo betela nzambe na biso maboko mpe bilolo afixe condition différence appelle na biso Luc chapitre 9 verset 54 à 62 Luc chapitre 14 verset 25 à 27 Luc chapitre 9 verset 54 à 62 oui. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Luc 9, 54. Luc 9, 54. Et pendant na 52.
Verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient. Yesu atambola, alléluia. Papa tous on kana likolo, tout banda na 50, modifie pas ina yo. Modifie pas ina tous histoire na likolo pour comprendre. Zala moté ma bio. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route dans un bourg de Samaritains. Oyo bamata nano te bakopera na mokolo na ngote bapesi ye amateli mateli ya nabata bebina te soka zongisa te to yibina te mais kotu mais traité ayebi bat bayebi atindi bat bakelukila ye deja ndinga saliawa bana nazana to sala kapona ba mettre na biso tala ndina auto ta presse benda onanta mais il y a beaucoup empêché de mototo et de masouti amen tato na biema na ngai ou bien na kotape mo eloko moko wa mali soko lo bitende bon to salela te kaka alléluia musala mwana ya wana alléluia mwana lele makoti yo okitomata okosangaka papa te sikatindi ba bakelukile ndakwa kolala tala isoro na lingala bime lingala ezana papa lingala bakelukile ndakwa kolala bakomi kuna boye bakomi kupesi ndako mokonzi zakilezi wana shesh bamatela babano oyo babongela babaputa oyo batu bayebi ye oyo bapeze bazotika mesa na bango ya peyage oyo basache baomatela likolo banzete me akomi na kwe moko baignore ye place ezaki kani ndenge abotamaki place ezaki sala mpona basali na nzala bongisaka bango lisusu mikolo mingi te Yesu atombwama na likolo akanaki na molende kokende na Yerusalem bongo atindi bato bakende koyebisa na mboka moko ya Samarite azali koya Yesu akoya bobombele place akolala yoka mpe bobongisela ye makambo nyonso na kolia nana abongisela yo ye bango ndenge esalanga nabenga ye soki takomeli paster mpo na ngai aokauka bato mpa minene elongo na biso mpo kausa biso mpo pika mpo mema mpena banzala nyonso mokili alleluya nakitela bino na papa otambolaka na likolo kuna kote kuna kote okomaka te lelo nga na ye nakomi na otala bino nzambe apambola bino alleluya bango basali bongo kasi bato ya mboka wana baboyi koyamba Yesu mpo ye azalaki kokende na Yerusalem. Alleluya. Baboyi na motema moko tokobongisa eloko te awa esika na ye eza te akota te akolekela awa te. Tango Jacques na Yohane bamoni boye tango Jacques na Yohane bamoni boye bayesu pe ba Yesu mokonzi tokibisa kake mpo ezikisa bango. Alleluya. Nani mokonzi na biso le bamayama bakitila ngo wapi baoprofite na nguya bato ya Yesu yokamaka baoloba mokonzi baboyi olala tokita kake baokoka mungu yo baosala baopesa bango ngopesi milolino lokola baflate lokola sa Yesu est-ce que komitile bango kake te bazika disciple. Alléluia. Évangéliste protocolaire awa badisciple tobenga bango basali dans la sang babengi biso mpo tobenga milimo ya bato mais mpo todétruire bango te vivre na bango na badefo enseigner mikolo na mikolo yokotala kotongola
moto moteli ndiye wana isana ngana moteli ngana zabo ngana mosai na nzambe bana 1900 omongona nani moteli okula kisa mo be chantier ya bato ebo wala moteli okuko na tumite eza processus mobimba eza passe eza likamba opesa bango fufu mikolo nyonso miliki mikolo nyonso kulobela lobela bango kosengela bango makasi pa ya zani biso ndenge bofandi boye tososola makambo wana tolobelaka bino mikolo nyonso nzambe mpenza aya kofundaka mikolo nzambe ayebisinga kende okolia bakelebe eloko eza partage ya kala biso na biso na basali na nzambe esi lekili mikolo ezanaka bambula mingi te eza ya mbulu oyo me ya basanzi eleki na ebandeli sikoyo bakelebe bango eza bato mitema bato donc so baye nango mona baye nango sikoyo elongi ya ser royaume de ciel baye na elongi mozomona kelebe bango elongi ya les étoiles vivants de Dieu ayelinga na tali bo izoserkingani motema na yango wana bakelebe alisomona bapesinga mbeliso na kati na fo na kati omona ngo akitoko na kati bantunga donc epona eza bazolisangaka kende ingandi terneza tepareti na osalo menance te okokomprendre soki oza liboso na nga nazolaka biso ndenge okosalela ndenge okolobelaka ndenge okofandaka mpo motema na yo nzambe azotufango telema nzambe apesa yo na maboko na ngai nde apesi nga vision wana sikondeli nyonso osala kikolo na yo nzambe na likolo amoni service na nga mpona baki meme pardon soki osengi amoi na ye makala moto likolo motulu na ye oyo yo service osali nini osali esili tikili likumba na ye komo kosenga moto na tempelo ya nzambe komo kokana mabe mpo na eloko oyo ozwi te yoka réponse ya mwana na nzambe yango wana mpe biso toincarne mikolo oyo fomema bato na tempelo ya nzambe loba amen etwapa toke alleluya pesa moninga aza na mopanzi lombote yebisenga na mopese 4 pesa ebote banga na mopese 4 alleluya yozalaka soko lingo bandote babi nini nga nalanda yo yo tozaka bizaleli mabe ndenge wana ozaka bizaleli mabe nakende olanda yo ozaka bizaleli mabe booteya bato eza te amen yoka maloba mokonzi yesu kasi yesu abaluki mpe apekisi bango alikotika kubana bongo te bakei na mboka mosusu alleluya alobi mwana na nzambe ayaki mpo abikisa bato mpona koboma bato te ya fixe condition papa sur leso 14 oyo kolanda ye azala motema molai oyo kolanda ye awelela materiele te awelela liksi te bandima yo te servir ye zala motema pio bato bakota yo na travers biso bato bazwa bolamu a travers biso bato bayeba yesu ya solo a travers biso tala makambo natangeli yo eza pasi na église omona moto abiki basambeli nete taka bopaster mwana nanga moko aye awawa asemaki lobi awa asemaki mbongo wato bakende seme mbongo nzambe akota na bitumba mosala na ye akisenga papa nazalaki na mbongo tina fayi nasala kota na ngai ya sika kaka mokolo wana ndenge na bozoka naketala moto azalaki na hôpital apesinga mbongo moko possible moto aza na hôpital akokaba te lobi na wana tongo babengi ngai bapesinga so mbongo mosusu yebeleli nasangisi yango epermetre ngana kende kosala kota nanga papa nazongeli nzambe mpona koya koloba ne merci na biro na nga lelo avant dernier na kati ya motu na yabi mpona bolamu na nzambe mosala église eza tere ya bataille te église eza tere ya concurrence te nga naleki ye okoka te biso toleki bango baza na bango babien te est ce que mpo ofandi yo
comprendre déjà que des mots de mano ba yaki na ngolo la guerre de bé na kati programme que ça na ngolo batunga. Alléluia. Dala mo sai na nzala. Tika Jésus me pa ya nzala. Tika Jésus me pa ya nzala. Tika Jésus me pa ya nzala. Et le ko sala sala malamu. Forcé. Le bela mo ninga mano ko PCC. Le baka na ko pesa moi na ko pakola moi mafuta. Alléluia. Bosali. Et bosali. Ba mama gesta bosali. Nzamba pakola bino. Alléluia. Ba tu sala ba bino ko ba ka ba mama gesta oui po ba ba za ba mama ba ko ti ba korale. News. Les deux baba mama gesta c'est que bino news ko wakati na ba ngesa boite. Dala na vie. Soko zombi mamuninga te. Mutu pa odima yo. Asante. Pesa muninga mbote hivi sema kamwana. Yekse soko zombi mamuninga te. Mutu pa odima azate. Ese mbote hivi sai. Yaya, telema. Pesa frege lo mbote hivi sai. Alléluia. Pesa muninga mbote na mono pesa pesa mbote. Yebi se soko zombi mamuninga te. Muta odima yo ate mukile sala bongo. Alléluia. On a parlé de aïe de olamba te. C'est que yoka bande olamba. Alléluia. Iyo olamba ka bato banyala biloko na yo baba na kante na bino. Mutanyala biloko neza mobali na yo. Ye alingane mai. Comment ba nusu balingala mai? Donc yusu bone lokola ye olamba te na kuna yo. Mi bato musu ba okata mesa pono ko fiba basuku. Donc aïe de olamba. Koto bima ko olamba te. Koto yo. Ola tala ndimaka moninga soko zo ndima yebe ko sala nini ko ndima yo kotonga abatuti soko zo tonga abatuti ko sala nini ba ko soko yo le ba ko tonga no sala English o kite ku batuti yo haleluya de kotonga abatuti Yesu atengi biso na sima kotonga likomba ora ndima ya sa li tout ça recruter objectif donner la vie. Christ. Asa le quoi modèle la biso. Mais le bénios, ba disciple bénios, le modèle c'est qui mettre la maman. Où est ça qui est? Amen. À fixer conditions. Luc 14. Luc 14, verset 25 à 27. Les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs. Dans la Bible, nous sommes commis sans aïe, babo aïe. A commis préféré. Alléluia. Et à kaka, ndenge moko. Ce qui nous a tout ça la condition avec les biso. Wana o yesu azoti na biso envers ba parents na biso avec ba ndeko na biso ndiko moni basali na nzambe ba transposer wana ndenga mabe ye la bongoli motema ali ko sentir ba tete non elingo na tsaka kani tolinga yesu oleka batu wana o biso tozalaka na bango topesa yesu privilège ala pona ba papa ya ba ndeko ya ba yaya na biso yesu azala lokola élément na biso principal valeur tout baisser ba droit au léga aïe on les a dit tout aïe bango tout il bango tout les sous bango non mais tout considérer intérêt à Christ Christ ça le la base le intérêt de son principal yo qui m'a sala nzambe pour la papa pour la maman oui penza ko servir nzambe pour les kambo moko mokili bindi yo pour qu'il y a kebe pour qu'il y a utana kinga Moussalol, vous êtes dignité. Il y a beaucoup de recrutement spirituel. Bateau nous soyez sur les états. Bateau ça imité ma bango. Bateau c'est priorité. Et le pognon ça zosala. A dit d'abord Dieu. Na bité que né nanda kokolia lisusuté. Nanda okopesa so banate. Nanda sukubuni mama na bio bokle so. Ngai ni na zabo. Ukabona bio bando kité. Mais considérez Christ.
Et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit. Exemple à suivre. Balayo yambiye sur le plan pour conceper mon béquissé. Wapi kulusuna. Wapi para honte na yo. Wapi para responsabilité na yo. Osala ka mosala nzambe une semaine malade. Olandaka Yesu une semaine malade. Un mois na désordre. Bana nzambe. Totanga poto sur la malade. Matthieu 19. Bana verset 15. Il y en a 30, donc il y a rejeté. Et il soulignait verset 30. Vous pouvez t'accepter. Il parle de Lucas. Et ça aussi qu'à la dissortie. Mais appel mal compris. Pour se positionner dans l'église, plus de choses sera la dissortie. Tout ce que vous avez fait, c'est bien, mais on a sous-ordre à mettre mon corps. On a ligné mon corps. Comme il a dit, et ça m'a dit, Babi a mis l'ingayé mon corps pour les gars. Et voilà que ça dit, tout changer d'identité. Les deux botaniques, les deux zokola, mon qui était sa cabine d'identité mon corps. Il y a moins de changeaka, les deux amis, le corps a coulé mon bec ici. Ça ne marchera pas. On me dit qu'il chauffe une identité sika. Ça ne marchera pas. Identité sika, c'est Christ qui est au centre. Il y a un élément principal dans la mission. L'identité de la mission sika, les pardons de commune, l'idée générale. Oh, Jésus-Christ a pris ce comment on fait conclusion. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Na Kristo ni identité no ya kala. Ni mzee mtu babiso kwa ETNC. Radio Mondiale RFI. Ozaka na information ya mokili mobimba. Obini information ya Tchad na Tongo Pesi. Information ya Congo Brazzaville na Tongo Pesi. Soko ni ngona tsaki songer na yo opesi doza à la France terre précisément 14 na lukekele apesi na era lukekele. Pour y va kende ali makambo mokili mobimba. Lelo yo na Yesu. Son identité sika okoza la RFID. RFID na monde ya kalawana. Bato nyuso basa recruter par Satana basaka na identité moko. Leto yepa na Yesu tokoma pe na identité moko ya ba fils. Ya ba disciple. Digne et indigne. Alabidi ba oyo ba renosa na baboti na bango moko na bandeko na bango bazwa bakwa ba memba na mikongo na bango bangwana ndenga na recruta formalisme te. Mais bazaba ndini bazaba disciple ya solo landa sikoyo toke na boshite. Matthieu chapitre 16 chapitre 19 verset 16 à 30. Oui, ok, 16. Et voici un homme s'approcha. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie? Il a salé du Kamamara, pour nous en proposer la Nicolo, quelque part, la zone de Landayo, on a déjà disciple, ne sait déjà, bateau à son enseignement, à qui pour Sawana, Nini Nasala. Il lui répond, il a dit à Kala. Pourquoi m'interroges-tu sur Maître Mara? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Observez ma idée. Lequel lui dit? Et
Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faute témoignage, honore ton père et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Identité à Kala. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Identité à Sika, ils ont réclamé à Tekanyoso, à changer l'identité pauvre. Et tu auras un trésor. Nous avons un trésor dans l'écolo. Puis viens et suis. Débat. Après avoir entendu ce le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume. Difficilement, on a changé d'identité. Attention, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Le disciple ayant entendu cela, qui peut donc être sauvé? Jésus leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Soulignez la Bible là, et ça dans la terre là, nous c'est possible. Et pas dans ça, et pas dans bateau. On s'allie, barbato le camon c'est possible. Même c'est que les camons que sont se passe, na santé na vie, na makamouye. Doit comment na maboko ensemble, encore rendre possible. Et le combat de motivation est possible. Impossible pas dans ça existe à côté. Le bas amène mon éléwana. Bandera wezo amène mon éléwana. Beta mon éléwana ya solo. Alléluia. La dame Pierre, prenant alors la parole, la dame c'est quoi malade. Pierre les razima loboy. Il dit la tsani. Même yemoka komi et depuis amoniti na bolanda Yesu ke. Si ko pas le bané si ko pour na biso ke. Si quoi il ici. Pour biso to tiki nios lengolobi. Pierre ça qui va filer. Ebele. A peta mo mangondo. Mshatike yo ba bana katena bango. Abwa gisa. Siko ayet. Ayet ko tuni a rapport makambo Yesu alobi. Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône, un premier privilège, et sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus. Alléluia, alléluia. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie. Akozwa au centuple et akozwa mokonzi na likolo. Les biso tukomi ba pauvre. Les biso doivent abandonner nyos. Interprétation pour Luca d'abord les voyants. Tout ça la pauvreté. Tout ça la pauvreté. Il y a la bénédiction. Et pas il y a la Christ.
oyo yeboko Kristo comme maître oyo biso no tozolanda afixa ndoki akoloka ngo te loba lolendingango moto akolia yo te loba lolipesa ngo nzela moto akotelemela yo te loba lolipesa ngo nzela bana naza soki yo na ngai totiki nyonso tokwei na véritable recrutement toza d'abord bariche awa na sa mabele awa nzambe akopesa biso nzambe akopambola biso bibi areserve place na kimia lololo okotamo na bouteillage te na forcément te alléluia mais na misala lokola disciple na kotumba bato te na bamoto na korekrite bato na korespecte manda na yo ya kozwa bato kuya na bango na kati moyebi bato bakoyeba ina nzambe leli yozoyemba intercesseur bato bakoyeba ina nzambe leli yozosambela kopriere eza mpe file loyembo eza mpe file protocolaire gentillesse force na koyambela bato bato bakoya atuka eglise wana na kei baprotocolaire na kei nakota l'église moko monene lelo na ministère balisika nalandi frère moko abanda kosambela kuna tofanda sikoyo na bakiti réunion fe banda bana na nzambe tolandaka bato te tosala nzela na biso moko loba ameno ya monene wana réunion banda na makelele osentir ke bato baobena baunité sekole natangi motu miso nazalaki na sipe lelo ti lelo nazalaka bo nazalaka na systeme akokanga miso mingi nakangi miso nazomona baprotocolaire na bango bakombo desordre ndenge wana bazotindika bato bazopelemisa bato namoni moto atambusaka mokili akiti abitalelele bazosala tala ndenge bakombola azwi bala azalaki nango azokomba ezoleka na baba akusi motu te azokombola azolongola basali te azolongola basali tali tala ndenge esengelaki basala miloko baosala eza malamu te tala mosali na nzambe nayebisi motu amemaki ngai aza mpe parmi bamembre alobi soki oyebisi bango baoyokana bango te bango makambo wana bakipaka na bango yango te tala naza liboso ya chere institution wana ekangama ekufa ekuya par deux beinstitution ekoki kosimba RDC ekuya ntina mabele alobi bango baolanda na bango yango te biso te bana lebo towana mission na mabele tozanga liloba koloba towana manda oyo nzambe apesa biso nzambe atya nzita mali oyo bato nyonso tous les quatre coins de la terre bakokimaka moi na se protocolaire intercesseur disciple tuna mosala makasi tosala wana mitema na biso moko tokozala béni sur le verset 30 bénédiction ya se ozali Jean chapitre 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Division na lingomba nzambe ezalaka te yaza ye ngai naza ya oyo ye nanga tokopelaka te na bonzambe ya solo wana barekrite biso epai na kristo tokomi bato ya papa moko bato baza mitema pio moto oyo atali moninga azosepela na ye andima moninga mpo ye mpe bandima ye tikala na principe oyo na motu apart kondima na yo lola ndenge opekrasaka donc ondima te ofandi na yo lola soki solobi wi lola obotino biloko bakodénigre na niveau moko okokomprendre yango te ndimaka bato mpo yo mpe basala nini bandima yo abi nde bato bakoyeba boza deja recruté. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. elobi mingi lokola nga nalingaki bino. Chapitre 3 verset 16 wana nzambe alingaki mokili apesaki biso mwana ne moko soki toke plus loin babili bolingo na nzambe emonisamaki ndenge nini wana alingaki biso apesaki biso sacrifice mwana na ye biso mpe tose sacrifie mpona baninga. Tala moto aza na mopanzi na tuna olinga ngai
na otala yo nga na tindi yo zotalanga tala moto azala mopanzi lotune est-ce que tu m'aimes vraiment? Donc vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Keba boyeba batindi biloka kabile mobona ona ba cuisine kabwani kulia tulia na kabilo koti mwana nazali tabo saina l'église mutaoloka sa te loba ameno ya monene wana moto akoloka yo asa te akozwa nzela te letelezela nini alongwa na ndako na bango ayeba kitokili na ndako azali asalo mabe nzamba kotelemela ya kokoka kosala ngo te alleluya yo nde bongisa bizaleli na yo soki obongisi bizaleli okokanga baporte me soki obongisi bizaleli te yo moko ofungolaka baporte na yo soki ozofungola baporte losambole kosimba te lelo nalingo yoyoka mongongo oyo torenovelaka ngaki mwana biso mikolo na nzambe ozozonga nsima mwana na nzambe babenga na moto azozongisa nsima te na mopanzi na yo babenga yo moko mokolo bwakaki filo landaki yesu mokolo zwaki ekateli wana oyokaki yango na motema na yo okozozonga nsima yemba nzembo oyo kata yango na motema na yo. Oh Seigneur, topakoli yo lendisa bakristo ya mokili mobimba benda bato na file na yo oyo nano bayebai na yo te sopa bolingo oyo ezozanga l'eglise na yo ya mokili mobimba tala bato bazobiboma bato bazobomana valise koti na lingomba mpona bato baza rekrite négativement bongola recrutement na biso Seigneur mpona na yo tobimi groupe na biso mimina kaka totambola na yo kolo lelo tozokata yango Seigneur mpona na yo mimina bisengo nami na pasi totikala na se na bitambe na yo afeli basali na nzambe mpona mokili ezobundisa bato otiaki bilembo ya koservir yo lakisa kebo na yo lelisa bango wana mokili recevoir bango bazozongazonga nsima pesa bango kondima bakele na baservir yo lipa yesu azali basamalaki babika bakomoi babwaki ezeka bobiko bazangi posibilité pesa bango posibilité bazangi makasi pesa bango makasi yo mabana na nzambe kilo na suka tokolanda yo wana twase okiso yenga jusqu'au bout kilo na suka boboyi na biso na mokisu ya biko mosanto salete topika nasila bakolo na yo mokozi yemba motema na mobimba méditation mosali okosanti kilo moko na motema na yo nakolongola monoko na yo kino na suka ngai nakolanda yo na ndima natika nyonso na mimi kulusu sunganga mokonzi na renonse na tasi na ngai te malgré tout mipepe munge po ezobetala mabele oyo yobango na méditation yembango na méditation mosali nazolo bango mpona moto nyonso te alléluia gloire à toi Seigneur yebisa bana bazolo
bolingo na yo. Alléluia. Yeba. Et ça l'a plissé. À pouvoir les autorités, à force à dominateur. Na église na yo, et coroniété. Na mitema na bato Seigneur. Soki molimo no santé. Koza mitema na bato. Pesa bango posa wana Seigneur. Ya kuservir yo. Ni pour, ni bondoki, ni sika, ni cher. Et son autorité na mitema na basa. Na beli moto na yo. Pour ko continuer être de sa tenue. Et l'unama et kangama na bami. Et yaka na mi pepe. Yes. On a perturbé ordre d'un ministère. Régnez Seigneur. La qui sa gloire na yo. Pas pour la basali na yo. Na ba domaine ne nyonso. Zolisi na ba wesingo. Pesa ba go makasi. Lokola bitu katikati na bango. Zanga bolingo. Et sopa na lokola mafuta. Na bobo ina bango. Balota lusambo. Na pambolima. Na kongo na Yesu. Ne tolobi. Amen.